Bayimboka na pesi bino mbote bisika nyonso bozali. Wabino molobeli ya mboka, le prophète King MB Élysée, la voix des sans voix, sentinelle ya mboka RDC. Bayimboka lobi na lobaki na bino makambo ezoleka na mboka na biso. C'était hier, mercredi. Lelo jeudi, na ekotalisa peuple congolais, lolenge kani mboka eza kotambwisama. La situation de la RDC, na mokolo ya lelo jeudi, président Tshilombo Félix Antoine, président nommé, séjourne depuis le début de la semaine à Marbella, na sud ya Espagne. Alobe ake vacances mboka na bitumba. Le premier ministre Sam Malukonde séjourne depuis ce matin jeudi à Arusha na Tanzanie. Mboso Kudiakwanga séjourne à Bruxelles, président ya chambre basse. Bahati Lukwebo, président ya Sénat, et il est en route vers Dubaï. 23 ministres sont en déplacement à l'étranger. Les députés nationaux et les sénateurs sont en vacances parlementaires pendant 3 mois. Bota la situation ya mboka. Na ye kosenga na bino ba militaire, ba policier, kobanda na première classe tina général. Bao bazolo baba otambwisa mboka bake biyenga. C'est maintenant ou jamais. Soldat moko azwa pouvoir. Militaire moko azwa pouvoir. Bokanga le 28 généraux rwandais touti na armée. Bokanga ministre ya défense rwandais touti Gilbert Rugemba. Ce mec ya Denise Nyakero rwandaise touti. Tshilombo azako séjourné depuis le début de la semaine na Marbella. Kuna na Espagne du Sud, na sud ya Espagne, Premier ministre Sam Malukonde azali accueilli lelo na Arusha na Tanzanie, Mboso Kudiakwanga accueilli Bruxelles, Bahati azali accueilli Dubaï, 23 ministres sont en déplacement à l'étranger, les députés nationaux et les sénateurs en vacances parlementaires pendant 3 mois. Oezali pays oyo ba soi-disant batambwisi bazali kosala na bango biyenga baye pona ko bongisa mboka te me pona ko yiba pe ko détruire. Le Congo ezali ya biso nyonso. Tangu zifweni diba dia kukumbana sayi inenea tango ekoki. Pour l'amour de mon pays, la RDC, je n'aurai point du repos. Pour l'amour de ma patrie, je ne mettrai point. Téléma militaire. Tomoni yango na Mali, tomoni yango na Guinée, tomoni yango na Burkina Faso. Na lobaka tango nyonso, la répétition est pédagogique. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tala makambo ezali ko salama na mboka Congo, John Nyakero, frère aîné à Denise Nyakero touti rwandais, ba nommé ye ambassadeur na Kenya. Aluki mikanda ya lokuta, concession ya grand séminaire Jean 23 na Kitambo, ezalaki inauguré pour la première fois na sanza ya octobre 1967 dans les anciens bâtiments de la première résidence épiscopale de Kinshasa et de la paroisse Saint-Léon, bakamati yango balobi bango basombi. Beta na YouTube nanga Kagame Ndoki. Naza na YouTube Kagame Ndoki, vidéo ya 2 minutes, basango bazali ko expliquer John Nyakero, Rwandais touti, un ambassadeur nommé par Tshilombo, Yewana akamati concession. Il y a grand séminaire Jean 23 à Tekiango. Pendant que Olivier Lembe a tongi l'hôpital Mibale, pendant que Olivier Lembe
atongi cathédrale munene pona basango na Bukavu, pendant que Karine Katumbi, mwasi ya Moïse Katumbi Chapwe molongani na ye, atonga ba école pona ba père jésuite, asala bolamu na Katanga, ba lycée Kiwele oyo sika Moïse Katumbi atanga na humanité, ba réhabilité yango, ba tonga piscine olympique ezakaka moko na bekole na biso na Congo. Mais tala lolenge libota ya Nyakero baza koyiba se koyiba peuple congolais. Mosusu komone Talushika Joe Christian Nyakero yende azali le vrai ministre des hydrocarbures. Didier Boudimbo azali étiquette na lobela kibino lobi lelo na zongeli balingi koteka le 26 oyo na le 28 oyo, vente aux enchères, il y a 27 blocs pétroliers na 3 blocs gaziers. Valeur nango ezali ya 600 milliards de dollars. Bobele libota ya ba Rwandais tuti na mboka na biso oyo Chilombo memi na mboka pona koyiba ka koyiba. Libota ya Chilombo koyiba, libota ya Denis Nyakero koyiba, Talushika Joe Christian ndeko ya Denis Nyakero yende atali makambu ya ba hydrocarbure na mboka na biso batie Didier Budimbu étiquette oyo aza makangu ya Denis Nyakero babanda neki bondumba na poto. Esuki wana te Christophe Nyakero, Jean-Franc Nyakero bazali chargé ya kopesaka ba Congolais na ba étrangers surtout ba contrat d'exploitation ya bois na RDC. Mboko oyo ata na tango ya Kasavubu na tango ya Mobutu ya Laurent Désiré Kabila na Joseph Kabila tomona balongani na bango bandeko bazwi bozwi nkita ya Congo basakanaka na yango te. Peuple congolais totelema tosikola mboka. Ye moko Chilombo na conseiller na ye Dani Banza bauti kozwa kala mingi te na société chinoise Molybdenum oyo esomba tenke fungurume. Société ya ba chinois esengeli bapesa 6 milliards na l'état na biso. Dani Banza moyibi monene basololi na Chilombo bapesi bango 2 milliards 500 millions batie na poche. Kaka ye moko Chilombo na Denis Nyakero na Fortuna Biselele esengelaki na moto yo Dan Getler afuta na l'état congolais 6 milliards de dollars. Bayokani bapesi bango 3 milliards de dollars batie na libenga. Bandeko na ngai ba congolais. Oya lobaka kosala ba congolais ba nouveau riche ye mokonde s'enrichir illicitement. Congolais telema. Esuki wana te Christian Tshisekedi asali ba faux document na avocat na ye ndeko na ye akabeyaka mwanga Joseph Lumbala Mbuyi basali ba faux document babotoli un papa de 90 ans Hubert Mapengu, veuf de son état, malade à AVC, originaire de l'Équateur. Babotoli immeuble na ye hôtel Ave Maria situé au numéro 3 de l'avenue Colonel Ebea, derrière l'immeuble de l'Onatra. Christian Tshisekedi oyazali koyiba kakuna na Kolwezi. Tozui bato bavandi koyiba. La famille biologique ya Chilombo bamiyibi. Famille biologique ya Denis Nyakero bamiyibi. Po bango mibale bazalaka bamiyibi na mikili na poto. Au sommet de l'État bamiyibi. Peuple congolais. L'armée nationale. FARDC. Police nationale. Bato babimi bake kosala biyenga na poto. Bino basi bana baleki bandeko bazo kufa na este 3 ans yango tokokisi tokomi na 4e année Chilombo eloka malonga asalite alingi susu a tricher esi na pesa ki prophétie nazo mona ye na 2023 te. Chilombo séjourne depuis le début de la semaine à Marbella na sud ya
Espagne. Premier ministre Sama Lukonde séjourne depuis ce matin à Arusha na Tanzanie. Mbosso Kudia Kwanga séjourne à Bruxelles, président de la Chambre basse et Assemblée nationale. Oyo président ya Sénat Azana Nzela azokende Dubaï, Bahati Lukwebo. 23 ministres sont en déplacement à l'étranger. Les députés nationaux et sénateurs sont en vacances parlementaires pendant 3 mois. Vacances il y a 3 mois. Bande Konangaba Congolais. Un peuple se libère. Debout Congolais, sauvons le Congo. Chilombo Azonga lisusu te. Mbosso, président Assemblée nationale, azonga lisusu te. Bahati kuna na Dubai, azonga lisusu te. Premier ministre Sama Lukonde kuna na Arusha na Tanzanie, azonga lisusu te. Les 23 ministres en déplacement, abazonga lisusu te. Ba députés nationaux sénateurs au baké vacances, bazonga lisusu te. Armée bozwa courage nazope sabino, bozwa pouvoir lokola na Mali, lokola na Guinée, lokola na mboko yo Burkina Faso. Mali a bengani porte-parole ya mission onusienne. Oya biso na Congo, mission onusienne ezali kosala eloko te. 20 000 hommes ya MONUSCO. Plus de 20 ans. Budget na bango annuel na chaque année c'est 1 milliard de dollars. Peuple congolais telema. Armée, police, Chilomba zonga na mboka te. Bahati azonga na mboka te. Mbosso Kudia Kwanga azonga na mboka te. Sama Lukonde azonga na mboka te. Ba ministre oyo bakena déplacement à l'étranger bazonga na mboka te. Na ba députés nationaux na ba sénateurs bake vacances bazonga na mboka te. Armée zwa pouvoir. To vanda na classe politique. To vanda na société civile. To vanda, to solola, to kamba transition na maponami ekoya to sala ba élection libre, démocratique et transparente. Chilombo azali ko déboulonner ce ko déboulonner. O déboulonner Joseph Kabila. Ozui majorité na parlement. Eloko mokote na mboka Congo. Eloko mokote na mboka Congo. Lelo ozali ko s'attaquer na mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe. Obandi ko yiba ba député, obandi ko yiba ba ministre. Mboka etambusa makana ki moyibi te. Oyiba mbongo mabe, oyiba bandaku mabe, obandi ko yiba ba député. Oyo nyonso abimi n'ensemble ya mwana mboka président Moïse Katumbi Chapwe yebaka ezali fin liwa ya vie na yo politique. Okotikala kosala eloko te. Oyo boza ko bima. Chilombo asali eloko te. Okomaki ministre pona Moïse Katumbi Chapwe. Olobi na ngai na kei na ko soutenir. Tu vas soutenir quelqu'un dont azana mutu te. Oko soutenir un nourrisson en politique. Mapona mekoya bandeko to eba ba député na ba sénateur na ba gouverneur nini ya ko voter. Bino pe batambusi ya ba parti politique. Boye bakaba nani boko pesa bazana ba ministre. Ils sont là pour leur ventre. Debout Congolais. Armée besoin pouvoir. Armée besoin pouvoir. Bango wana nyonso babimi batsundoli bitumba na Bunagana. Batsundoli peuple azo souffrir. Mais na Ukraine, président de la République, ministre mon côté, président ya Sénat, député mon côté abimi, botala ba venturier, ba jouisseur, ba tintin, o ba yeko sakana na mboka. Armée doit pouvoir le kola Mobutu azwaka pouvoir na 65. Bozwa pouvoir to vanda to solo la to bongisa mboka. Un peuple se libère. C'est maintenant ou jamais. Tanguzi fweni. Di badia kukumbana. Sai inenea. Tango ekoki. Tosiko la mboka. Ezalaki wa bino molobeli ya mboka. Le prophète King MB Élysée. La voix des sans voix. Sentinelle de la RDC. Aux patriotes. Panza audio oyo. Merci tokutani mbala yasima.